Oya ata santa ata soki kombe ba kichawa soki ngamo na convaincu te ce que l'autre côté na luka pasteur te ngai moko parce que les salaires individuels na pas pasteur mingi na kotela ba mafioso ebele na ba ta pasteur mwa be ngate na bondela po no nzambe na tawa na te ngai moko motema na ngai moko na so bondela nzambe na ndinga ko bonela pa ba ba tika zo sambela te nga puye na ndinga selonga na mako kopana nzambe na nga kana na fuka mi na kunzami mbala moko sida na kei o papa c'est na robona pona ganga mokile mona ngake azobondela na sala yango déjà mais yo moko ko kate parce que na masume belé oza nango tiki musala ozo sala te ozo continuer nango comment te na makasi na ngate na osenga ngolo epa na ye pour le sambo tout mutu abondaka na kondima ta azo ta elike pa na nzambe nzambe aza nzambe asala bandemo mutu ko comprendre te pona kutana ba pasteur lokuta mingi na bi place ya solo akobimela ngate mais na kondima nzambe akosela quelque chose pona ngamona sentira que nzambe à permettre un coup de soumouté, c'est ça. Voilà, en tout cas ça c'est bien. Alors merci l'assistance Sinayo Sego Kapanga, merci na Prince et plutôt j'allais dire Jérémy Lemba Zanabiso, merci na Nanou Pikadili, merci na Bandego surtout Bozanabiso ensemble. Alors tout le monde qui est plus na témoignage Sinayo Fortuna, ils ont battu le loba ebio PD Moko oyo aza penza koni na Congo na biso. Alors moi histoire na mamuke parce que confusion zalaka. Misu balobi mwana Kinshasa, misu balobi mwana Barumbu, misu balobi mwana Kalamu na Matonge. Na ebite ke na moi témoignage na Fortuna koli ndenge nini. Fortuna tia koma na vie o aza nango lelo ya kipede e bana ndenge nini pour que to meka pe ko sunga bande ko mususu bazana bana na bana katsa ba foyer. Voilà. Ngaza mwana komina Kinshasa na Kaonatra. Matonge soki na yake zaka ndenge kotambola tambola ete ma famille pe ba grand frère bande kolinga ba via ngona ndeko sala te ta na kiminda ko ka ni za ko senga na libanda po ngape na zanga mona balabala na kolika na libanda okoli na balabala comme faisait enfant de la rite moi j'ai grandi toujours dans la rue ça nous mukolo bena kolika na balabala voilà na âge mais ndema comme margué tout ki balabala na ngala na tamboli pende na moyibité na kilikilité po loko pena o ezaki ngapa mingi basé mingi na homosexualité po na bane ko bela mi attitude ya moi si pe na ba jar ba pédité que na za awa na ina yibité parce que bane ko boya ngande po na homosexualité ba to o pédé biso na robe sa bane ko simba te mais ndeti moyibi songi ngapa ande pe na bi pe na tambo pe na ba comportement wana te mais na mona komina Kinshasa na ka on atra en face à Somba Zigida momani nyokima kinda kuna âge nini nga kiminda ko na âge à 12 ans lo na ko 44 ans na za de na balabala kiminda ko tongo. Ok. Alors, attitude wana ya kokoma PD ya kindenge nini ozoka na barabara to utanenge na ndako mais ngai ne bakateli barake muta komi si PD na ebité po ngai na bani makambo mwana mukie na ne bakite pena ke ezola saneti nini na kimokoni na comprendre ke na bi nazali mobile osala makambo ya to na moko conscience donc pena ke nazali mobile mais osala makambo ya basi mais tebezeli au moins desi na kola ki lango se gume de na ngai ponga banyango na kimokolo te pena na pe boy mutu boy stringa na français lobi ndenge yo sali okutani ki mobile na mwasi te babenga bino ba chaste ponga na boy na sima nzambe po nzambe malgré tout nazali mutu masumu na wanga te menga na lobaka sembo pena tambola ka pe sembo. Nga pena mama kimobali na mwasi mbali nga pa china mukobe na yebi na ngote ndenge baleki na to mbali mi bale bango to baboti bana ya basi baboti bana mais nga pena satima mwasi mbali bona yebi ngote pa na ba na sima nzambe kana na ba nzambe nzwa big sangai na ba faux pasteur te nga pena na bi satima mwasi mbali te nga satima oyo mon mbala zwingai tantôt na Nice tantôt na Munoko ndi ba plaisir nga na yebi ke ko salene neti ndoto mwasi na mobali boy pena wandi na salité na salika mamuka ya mibai na mibai ndinga na atambala moko na sema nzambe na tamba njela presque na tamba na lemo na mota pe ba avion na ngola nzambe na okita na okosa te ya na zwi moste pe na pe satima pe wana na okango te na zakana ba ndumba village na Malawi na zaina ba métis ta basa Malawi na kuta bango kuna opa ba ndoto ngebunge ba ndoto elengi yu mais plaisir wana ndoto basi ne ba raté côté wana penza na raisonnement na mutu te zo rapenga ite atana tongo boyo la muki ndenda ka penya mbena tongo etema boyo nga penza ya na ebimbula penyango ela mukate OK. Alors Toba
ozaki mingi na bana basi na kati ya famille bayaya no bazaki mingi basi attitude wana kolanda bango mingi desali ki okoma na mwa comportement wana ou bien ni en fait to molimo ndeza kati na yo ngai anga place otali pena bien nga sina kopana kana ngai kana ngai na expliquer ba pasteur mingi mais amoni pasteur zo koka ngai azate ngai sina teka manga de afana na mokili sina teka maki na ko pele na zada mutu na teka ma opana na ba medi fana bi ba misuzo mona bango na mokili ba si ba teka ma ba somba mandeti ngai kana ngai so za su pasteur te parce que ngamo sina yebi mais na force ki bo moto na okokate et comme ka nzambe oya mona na te mete maza tout puissant wa kufana ba mo ya seka pona biso bata mabe akangola ngai otekama cela veut dire lobi ngai bateka ngai na famille na ngai moko ne ko bango ne ka ngamo na bane na bitaba ta ba koko na ngai o aboti tata na ngai asi bateka ki ngai na ba monde makamu na bango na ba mozindo te po tozana na TV mokili zo mona te mamba famille fona ba po ya salita famille na ngai na teka makouta famille na mona ba koko na ngai nde baba teka ngana makambo ngana na osibiri ya homosexualité oyo ce que ba fou ba pasteur wana oreba ko kangola ngame bango nde babane ko neti ko bakisanga nde ba esprit po bane ko banga mozindo te menga bona ko pande soke na za palo ya ko teka mana nzela ba koko na ngai nde ba teka ngana makambo ngana osibiri ya homosexualité mais quand même ozo penser lobi po zana moi si obota bana est-ce que ya kambo na bango mais du fois te bala kutana ba fo mingi na suna na banini nandi makasusu ba soit disait ba pasteur wana te ngamo ko na ndima ke ba binzambe asaka na bandenge belé avant na butu pona bike prière o ya nzambe alingaka ba biso ki dawo obufukami osengi bolimbi sotali se ba erreur o to za nzambe ba bomla ki lokote na talisi etu o ngana zango na nzoto o mutayebi te ngambo na zoyeba po nzambe asembo na lelaka na binzambe na ebite na ndima ke ndenge okangoli bato musolo ba kamalu na ngambo na yo kangola pengai na bikisama po na jaki forte na kelo ka basala nzambe me na kutena bango parce que miso na kutena bango na moni ya sembo te bango tu ba charlatan na ba charlatan yo moko nzamba mawa na sosoli mena na makasi te sala ngolu ko ute pa na yo ba posa wana oyo benda ngana makambu wana etika ngai parce que age zo kende mwana te soki tu na kufi parce que nazo yeba soki na kufi excuse pour na molima ya homosexualité o nazana ngo oyo na okende ya ponga pene kanga loka sonzo e kanga pa loka sonzo atana bina tika ba posa na nile moyela kanga ile mo na kopana raté pona kipa ba pasteur wana bango pe bata ba monde makambango azo kosa lita osalo délivrance au tchao u délivre na sinapo ya bango ba senga ba bike sirène wana afanda nga na Nice o suka boyi pe so azu ngondo na ye atindiki yo ngapo kana zada muta monde ba sentiment na linga pe makamba o mape na mitiki parce que nga suka lelo kana coaching na Nice sina mesa na sentiment ngo au moins na mitiki ndoka ne sirène na kati na nga la reine kindobika wana linga ni babiloko wana do sirène na kati na yo ona benga ona pisa kombo na la reine kindobika yemba chinanga na ndima kombo wana ato boy na nzoto mais so fomisa molimo pene ya solo kopane ke na za makambo siko na nele na kopane ke kokufa ezaka pena makambo ya satana te edepana na nzambe ponga parce que papa po monde wana malgré ça lo batomba benga ba réunion peut-être na boya na kindaka pona na je pense que esida na teka mayaya nda mutu mo bakanga lokana di singa ba benda nga ko benda mais ko kufa nde na mona ke zaba ezaka mama nzambe parce que kuna te bala kanga liwamba lebele mais na mona ba ko bomanga ite yo na mona kufa edepana pena ya solo na nzambe réunion ni babenga ba réunion na biso ya babata monde makambuti bo biteke chibini bokena ba église na biso baba toto za na monde ya science tokenda tozanga na ba réunion parce que bango ba ki na bo m'appelle les sous-souté et mais na relégation tout nga fona ba vérité ke nga za makambo atana agence ba milanga mbo na poto op travers ataba ko tia tembe po bino bo c'est la physique ozo monana mais ba mettre na ba bina bisabino 2026 oyo Kevin na Gaspard mbongo nga obini bo leki na ngai ya voyage à poto babi ke bo silisa sanza oyo te mbula oyo te e bongo babena na no se bango agence na kitambo op travers nse bozola nanga bien ba misoto nazo lekana nazo ba bino mingi soki bo tetembe oyo komela bino bo lukana se bo bino nese na bangisa bango pona mbona ngako na tikaki na ngai so esika mbongo wana bimela kinde ba baso bakena no se bango
il faut ba futa mbongo ba kolia mbongo na facilité faut ba futa mbongo na télévision ngai te yaya c'est pas bien ngai te ba kolo mbongo wana ba psaki ngai masolo na ba o mettre avatar ndina so ba mettre avatar c'est mama masolo na ba oyo ba ko futa mbongo na Gaspard Kevin faut ba futa mbongo wana avatar o pe Jean-Paul Manzolo vient absolument à mon corps vient absolument à la spiritualité mettre avatar ay maram na lo ba wana donc na réunion pas na te aza maître pour naeba ni pe na parce que mettre avatar pe moko pe maram Italie la spiritualité surtout bango ko ba lekina ba passer parce que ba passer ba ko ça mais ba mettre avatar ba ça ba solo o ezo monana ba passer misusu pe na mona ba pe pané mais na rotanga kombote parce que wala na coach na vie pour ba tout l'état ko camper ngai voilà réunion na bino ba PD to réunion ya ndenga spiritualité te réunion no ya ba PD parce que nga za pe moko ya bato ba partenaire na monde de spiritualité pour l'instant na bo moto boy au romona na bato ça ba aventure mais moto za la mumisu se fungami sitango tanga fortune ki ndobika azoka pa na ba sini tout na zango na nzoto ma moto na ba moto ko peneke o aza moko na biso na kati ma metali yango zo mona soki na kepa ba pasteur ko ba ba escroc so ba ba kopane ba ba pasteur ba ba escroc ko mona ba senga ma yu ya le na kopane ba ba moko ya misana biso mona makamna ngape elekra bonga le mona ba kosa batu ye aki na église na biso po abi sa personnalité église na biso boina ba bisanga ne chingande na ko détruire église na bango on est bangonde ba partenir na monde nga fortune ki ndobika na zali monde ba reine aussi biso lingaka mingi nzamba bongo lisayo azongisa yo ozonga mobali okoma kosalela ye osala foyer na yo mais yo moko lisusu oza susu na kati ya monde oyo toloba ozomona te ke quelque part yo moko ozo komilinga te ozolinga pe délivrance yango ya te naza komilinga yaya mais obinga nde naza ngada na sio national baki ngo déjà awa très na bike ba mission se batekama basombama na koza volonté nazo kende na okutaka na bato oya monde na ngana kikuta bango na église wana yebisaka na kobonga mandenge ni combien de pasteurs oleki na bango ebele ya na ebele o babimi na yo combien o babina pe misusu ya na kutanga tanga ba kombo pété ba kombo te nombre kaka peut-être 2 3 na yebi pe nombre te ya po eleki yeba kende to tamba ngana yo awa ezaka yo pe ozolobe ozo tout na ba question sengaka manzambe za likolo na yo to sengaka biso tu ngolu parce que tout le monde qui n'attend de la fin ozo yebango bilembo tout ozo mona biso tu to qui n'attend de la fin ngalo ko na comprendre te ngali fana di po yo nzambe te yo benga ngali filande ki mais malheureusement yo nzambe te poza mutelo ko ngai yango na bi ke na national bi loko mo na bi ezala ngai ezala yo to senga ngolu yo no masumu na ngai leki mais pas nzambe azomona ndenge yo zomona wana te po yo tanga na miso moto zo limiter nga selo yo mais kebe na so na ko zapena couper na ko couper na soupe te na ke boy mais soki nzambe apesa nga opportunité ya ko confesser obi ke molimo na nga est sauvé oyeba ke emene ba temi bandima te ka bongama mais emene va kata motema oyeba ke emene a confesser ka mais ba temi babi histoire na lobelo wana te c'est vrai kasi siko idée au kata ba sourcil kokota ba cils boye lokona mwasi otie ba cils milai lokona mwasi lokona lunette ba ndeko bata kokata ba cils ndenge nini kokata ba cils oyo likolo ningo kati lokona mwasi ngana kata rate siko yebisa ngai nga omoni to luka da marque de la bête wana on a biki kasho musuto koti pasteur ko bimisa yote izaka yimo kolonzo to tsaka volonté pe ngolo nzambe et localiser yo ndeti ngai bilo to nzango na nzoto za ba tatouage otoyo ngai na lukate izake bazo tinda ngai na osala selon plaisir mais na suka na ko pa le mo lo izaki ba bilo mo be faina za na ba sini opona laksake nazana kacha makambo wana yango ina bakana mifa na bi yo beti tatouage obi keza ngo tatouage mais tatouage tout ça na signification nango eloko tout ça on a nzoto ezo lakisa ezo signifier eloko mo be na monde tozali mais soki yo to obeta ngo sans les par sentiment eza mawa parce que on a subir lelo eza tatouage na ngai on azanga lokolo la reine kindobika na on azana ngo nazo lakisa ke naza moko nazo partenir na monde wana na sina kangami nzambe kana mawa kangolanga parce que na makasi langa moko na ko bimate ya mais na moni dessin wana tatouage zali ya neti mami wata sirène pe wana siko moi suis appartenir à kati langa ponde na baboye yo zonga ndenge ba aventure mais ngana muto na sina kenda po ngana mona kati nanga wata na expliquer yo o kopa na ngote mais siko ayaka ndenge o moto lobike na ke ko bonga motema na ke na zongi na kuta na pasteur a vrai te ya o tunakutana bango
charlatan na charlatan azo benga po bato ba mona na église na po abenga batebele mais en réalité azali na nzambe na soloté tonga na ye nakani kindobi kata ata pe muta tiration ako tirer bato balanda ye po ba yebe na église mais abiki sinengaité nazaka na mondi wana yozo mona ngai d'église wa minene oyo nana tina te yaya pe église nga na kokende il faut nga moko ponga pe na moto na mona makambo fona za convaincu o ba te osabisi na bien mais église na yo ça qui naza convaincu te yaya tout machine ko ko na se na oya te posé na moni malonga za ko ponga mona o mona yaya Dave tout on a yo tanga na kipede o limitenga mais nga na nde mona ba pede tout o mona na nini soit disant na mokilité moto na mdaza na ninga to ki pede ngai sikoyo c'est pas vérité na miyeba kité que na maki na famille moko boye la famille moko boye ba sala ba alliance ya magique depuis ceux qui peut na poser da bambula utunga sona na mokilité koko na ngapa tata na ngai ye pa kuta ki yango héritango ngai pe ba tsenga héritage moko boye ngamo na ba na kupa na kimukolo mais na kwa kolonga te ka nzamba manezo ba sunga ngai na kata héritage moko boye ozake mutape singa te mutabebi singa ite tina zo yana mukila na zo botama basi ba koti singa na héritage wana o nga na osibir lelo so ba passer omunga na kikuta na bango aba bato ba pateli na ba monde ba science ko nga za na kata makambo wana yo pasteur yo soki ko luka mais nga siko na mutu sina on a baki medi fois na zo ba medi fois na sina te kama na sombama mais là ils sont ayaka ndengeni tanga ayaka ndenge yo sibiso kindobiga ayaka ndengeni na pourquoi na butu soko là est-ce que y a une manifestation mongo esalemaka na ko expliquer ndinga ya kati mais batamiso bali mo batalanga na TV soki pe na okosa spécialité ba kosa ko te pesa mama nzoto te yaya c'est makambo ezomona na moto te mais na ndinga molimo bato ba omona bato batalanga na ba TikTok na ba vidéo pa yibi na loba bazomona mais na ko expliquer ndinga ya awa te na ko lobela ngo te. OK. Mais biso tu apprendras hein, que makambo ya sirène eza plus tango kendaki Tibiti hein na Brazzaville ngambo ya Congo mususu kuna nde tango kendaki kota ndaka nganga okekota ba maraboutage ndenge okoma lelo na kindobi kandengo zo présenter biso yawa te bongo Djibouti ezali wana ezaleka na otambwa na makambo na nzoto ngamo nene na miyeba kite na soki na suis conscience biloko seza wana bokosa okoza ozana wana nzoto ndi nazoma bato soba ke nganga pesa ngai mbongo eza mawa po mbongo okokisanga kisa mbongo mais soki kati na yo oza na eloko oyo edominaka mbongo te bika to ba million wana osala ngo eloko te soki ekomema yo sikoyo ngai nayaki na makambo na nzoto esengaki nde bamaître moko oyo bayebaka makambo ya spiritualité nde baenseigné ngai mpo nazalaki na makambo mais nga mona nayebaki nde kosala yango te bato moni baenseignaki nga bakoti nga bacours to bacours ya science ezalaka boyeba yango te nde nayo kopane ke naza makambo mpena na nzoto mpena ya makasi kosala liseki te yaya nazalaki nanga yango me nayebaki ndenge kosala yango te chance mpe ezalaki ata bato mosusu bakosa ngai me lokola ngai ezalaki euti na niveau ya makili ya famille na nga ata okosa nga babilima wana baolingi okosa nga te faut toujours nazonga toujours sikoyo yesa biso rencontre na ona mobali ya liboso wa yambo na yo ndenge ezaka pa bandeko na biso basi ezalaki mpe kaka moto azalaki envoyé na kindoki mpe ezalaki naye kocomprendre sikoyo azalaki mpe monde moto mpe kaka ya monde azopartenir na monde na biso mais ye azalaki joueur nakotanga mpe kombo te baansie bajoueur azalaki sesitanga mobutu kala na ndenge ya lelo pasi nga aza na 44 ye aza déjà po epa na nga azalaki grand frère aza deya moto asakoli pasi tielo alinga age nga na aleki na ye so bango nde banesuka soko ndeti kolasanga neti nzela na makambo yango pasi taka na age wana 12 adasi naopalmaka ata na soka douleur po douleur bamisu na pasi wana bakoloba vérité mais nga bakona azalaki deya motu moko na kati ya monde mpo naza motu mosili bateka ngai donc natie kobeta famille na masolo te moto abebisi ngai asali nga boye famille batia mpe koyeba ye te me ngambo naza nayebi kopango osalaka wapi ntango okendaka makambo na yo banini mpe okutanaka nango ya mabe peut-être ngai bato balukaka ngai ya koluka te ngai na moto nayebani ti babengo na telefone ngai nayebani ngai bato balukaka ngai ya koluka
na bisika na nga peza pe camoufler ça peut papa se souper ba hôtel me souper nga na futa te mais moto moso yemoko alobi ke makambo ne ba bisi po simba bien fa afana ni na ngai asura nga pena mo appartement te manga pena na makambo na pe moso na fanda wana te na ya ka pona rendez-vous na ye to sole munga mona na sa ba video nga kitoko ndi na na ndako na me na fanda na ngai wana te mais moto na afuta ka chaque fin du mois donc abengi yo boye beaucoup temps na bino to nga mo pese na sa pe de souper na sa la video na ngato na sa mo ba makambo ba pratique na ngai parce que il passe après moto ça peut mort de partenir na makambo na ngai biso ne pele moto pratique après biso na ita to pele ngai moto pa kina ndenge na ye mais place wana ce qu'on les rencontres na ngai nde kolo babilima wa passe na ezande ya ngai mele mo pe na confesse après ba msupe ba na posa pe akuta pe na c'est pas serene à se manifester ka en se manifester après okatani chika mwasi ya mwindu to ya mundela mapenda boy mais attention bi que na revese ye boy ya ba ki ba obongiso bomoto nde pe ba nde pe ça me na pe ngai d'ailleurs on a ba serene na mbo mo pe boy to na moni to ya mutu surtout na biso na beta li solo ba bongi sera biso ti mama ile moso yango ngai pe so bila le ça me ranga yango moni ngai na za pena songi te parce que les moto c'est ma munene boy quand il a bima wana boy na c'est bien parce que ba bongi sanga pena ile pena na likambo e salamaki mo pena bosani yango moni ngai mama bato ndeni yo ba te o ya za sirène kasi na parce que ngaza da mutu na bilembo wana ti na ba sini wana donc il a tout ningana ga yo ningana ngai te na kacha mondi wana na porter ni na mondi wana yana ba soki na kufi na minute na za danger au kene en direct en faire oyo bango parce que na bilembo tu ya dia bende na fandi bu na okosate ya moni prier na za mingi mawane likolo na ngai c'est tout parce que soki ba moko ba mettre na biso ba osenga pe ngolo pa nzambe bon ngai petit citoyen boy po na osenga pe ngolo ya nzambe te osenga biso tout parce que biso tout nana ngai na ba mettre wana to ko pas muta biso daka nzambe ko ba pasteur tout wana ba senga ko kene pas pasteur moko te bango to ba na biso awa yeso biso bozara combien de sortes ya ba PD parce que les tozo mona ba PD mususu baza en cravate ba PD mususu tozo mona bazali pena tout à fait au monde peut te le 8 au penza moi si mon sous potalier aza neti et puis ce bozala na combien et puis bozala ndenge nini pour na ba soins appropriés pour na etali d'autres nous pour de yoka que so bokufi bovimba ba libomo tout ça mara nyonso te ko vimba libomo na c'est tout dire ezara ma mo be batonde biso ne ba frete no kanisa bongo o ba doter ba tata biso peut on est pas sur félé on mangue tout ande pour les mois pour na Félix na moni ba américain ngo penza ba kenaki meto aussi nga lisongi par chef de l'état kasi na za mutu mo mizo kamanga wana yaya OK soki yimo ko gouvernement so reconnaître biso ke ba mosele ba za ba tunyo surtout on zo na ndango na assemblée na ba biso te yaya on zo reconnaître biso te ka bato yoko ko tanga no na ndenge ya spiritualité parce que on nga na ostala wana eza ma mususu na ya po bo ya bo pede non ba pede normal bazali pour besoin de to sali moi mokimo ba pratique mokia ya mokili même si ça qui pede mais ba pratique on nga na sana ngote ko boya te yaya ezaka ndeke to senga ba konza mboka nde ba ka mawa pona ba pede o bazana position te ba na eloko te pona ndenge ba on Niger ba ne ko sunga ba mosisa na mboka na biso awa ndenge ba longa ba kenda ma ndé pona ba pede na po traitement na biso wana ezaki ofeli wana ezaka su na Congo te so ba ko taper makambo wana changer petit balingi bo changer botika musala yango moni peut-être ba stopper biloko wana bon ma mosalité muto changer sango eza yo to ndenge yo zolo ba wana o mosalité za kama boye ndeko nanga za ndenge izo ka mutanda prendre conscience na yemo ka mbongo mutima vina mibikisi batu tu bazana mokili yo bi ba vina bango monsieur yo tuninga awa o ba monsieur bataka ba veste to ze ba famille na ba siko nangina yanola yo to yo bi ke botika bon so yi to batango bazapika ba batampi na ba cravate wana o yi ba bango ndenge ni c'est le problème yango wana o yo zolo ba wana boda combien c'est de tu vas sortir belé ndeti nganga za pédete na mo français nga ba ngai transgenre parce que moi forcément qui ndobi quand je déguise comme une femme magate na zabiso talinga bien motai ba makipelo ba nga pédete ba nga transgenre parce que nga pena na benaka mingi penza bon moi si na ta ka mobali pena mingi te ba par hasard pour na être qui maman matumu na nzela mais nga pena kacha na yebi ke ngai forcément qui ndobi je suis transgenre
Na moi na WhatsApp na yotina ba mèche plante tout ça. Ba PD tout ça na quatre sortes qui PD. Pour mobali ou pas mana PD ba ben pe ka PD. Mais yesu qu'on a joué rôle il y a papa. OK. Vous savez ne peut PD quand tu as une veste ne au monde na me catch na ya sentir que ya ça na moi si. Parce que ya boyne ba genre na biso ya ça normal homme. Aboyini ba tirage sur tout monde les sentiment ya mutu na mutu. OK. Ya on se m'appelle mundele aboya ba likambo o ya ko tout sentiment mutu. Pour ça choix mutu. Déjà okutana pena mutu moko donc homme démon soit homme moko mystique peut au comprendre tena makambo na yo ekokite simbité à dominer yo. Tokutana na pe na bango. Tokutana na bango a redominer yo te na ndenge nini. Ye ayeba kite me soki aza mutu oyo to aza na kati po za kama impart. To ya signer impart wana homosexualité te tellement aza na kati makambo wana te mais aza moko pe ka ya makambo na biso. A ressentir le courant que on a kutani na ye eza oyo ngai na zate nda okopala ya bi yo lingi o lesa ngai pondu na gu ya soso pona nini okopana ke ye pa za mutu moko ya monde na bino ezaka bongo esamaka nango mbala ebele mpe batanzambe mpe bazali fo yebaka ngo batanzambe basolo mpe bazali ayene na ekobo malgré toyebi nzambe te yango na baka na bi kotala moyo na mona yango suspect mama nzambe eza mystique moso otama na ekobo me ngolo ya nzambe ezoprotege ye eboya ye mpenza asala lisumu ya homosexualité mais ozali basi normal aosala na ekobo ya basi normal mais ya kipede pena nde pena nzambe pena boya pena ke mutu wana akutana na mibali na mibali. OK. Maintenant sikoyo Fortuna bete soli solo, tu dis que plus Fortuna il fallait dans la libanda ya mboka to baki okende poto bete la yuzi tanga. Nini en fait c'est passé pour que makambo wana ya poto esimbate. Voilà. Ngai mbongo na ngai ndenge elaki ya poto mais ndenge na comprendre ezaka mawa pour bango ba suka mbongo na nga soki ba yebaki parce moi bato mingi na mokili na zoka bato mingi mawa donc moninga Fortuna na yibaka te na lokotaka te pe na ngape mtaka belenga mbongo na facilité te nga mbongo kabelenga na ndenge facilité na ndenge moko boya mabe ndenge na boya na yebaka tana zida mbongo na loboko na ngai ngapa na pouvoir mo astral we monde na kate na bi ke la mbongo za mabe pe na olia pango te ya kola na te na ka mutu makambu ya na olia te so mbongo na ngane ngeli koma ya poto wana elaki mbongo na ya ba condition ndenge yaki ai ba zanga ba jeune garçons aspect belé ba na posa basi ba mona bango na zoka 3500 na ngana ba meminga na Malawi fano na hotel oyo ozo visa Canada nde awa bango basundulanga na hotel wana pendant 3 semaines na mona ka bango te so ba séjour kuna ne sema ki kuna et comme aussi là ndeke za moi ko lia ko mela position ezate ngape ne ba anglais te mais le cas tout temps rappelle quand na babilemba on peka ya homosexualité vie wana ndinga localisanga donc tant ba poser ma question malgré tu ne ba anglais te mais ndoka nde gérer hotel wana parce que mutamonda makambo. OK. Ndeka ngana la bana explication na lobi on abina moni yo na ba signe de fait ça peut na comprendre que mona kinga na ba signe ndai ko aider pengai ba miminga na ONG wana ya LGBT ya ba malawin ya homosexualité ya ba homosexuel ba ko yamba penga de ba pisanga po na sala kuna 2 ans ba ko yamba pengai tema na pe na zape homosexuel solo po ba sanga ki ba tester. OK. Ba biki ba mingi ba fa na mo ba kosa ki ba kosa ki ba PD mais arrêter ba PD te ngata ba sanga ba tester pe na ya biso ba homosexuel ba comprendre pa na ba PD solo. OK. Ndi ba pisanga pe mokanda pe ya 10 ans na so pe musala pe ka ningi zala kan de fa na kutia pe ba PD pe ba congolais pe na mona pa bunga to ani bazana ko kuna pe na Malawi ndi pe na faze na pe kuna pe ka ningi zala. Donc ça li 2 ans na Malawi. Na ote pe su ko pe da pe su tour va pe na ya pe su na bembe ya petit c'est na so milor pour Malawi ko kiniza ngo facilement pour na za dana mukandati. Donc ndengo za awa toloba Fortuna a okende susu poto te o alakaki a sali belé je belé te pote na okende po tango na ye
ndenge na bande kolela moi ba aide ka kolela na lela vina nga pe ya cool vina nga sola kitoko sule kauka yo ta beka ke ya baka ke nga sina kinda Canada vina nga sule tanga talingai na internet ka neza ba nesa ba TikTok na nga ndenge moi so ya bota vilwa oyo ba GG na ba fio ya zuba na kotanga kombo na ite oyo tanga moneka ndena o faire les défenses to sirika po ndenge ba bolole wana ba marquer fe na biso ndi fe pe o kama moni ngai biso makoba pe ko pa bi ngai bi ka fortune na Canada ngori fortune kenda te ndi ba yana ngapi ba bité fortune faut personne passeport na yo to songo na ndena sa ke to ba ndeko na yo ve sur la bible so sepelaka ke yo za na poto obunda vino na poto. OK. Ndetaki ba yana ba grand frère ngandi ba zele ngapi passeport ba bifa ba bondela ngana so ta visa ofele ba tonenga yo lingi mboka nini. Ngapi o kana préférer na parité. Nese bango Canada po bato visa kota ya Paris c'est bimaki. Ngai ba de démarche à Canada pour na ngami Canada. Nde sous la bina spécial ba moi temps ba bonenga pour na démarche à Canada. Ni 100 francs ni eloko. Ege fali peut en mon fali abi fortune abonné Paris. C'est que vision est au songe fallait bien fonctionner vision nanga na ke luka vina na Canada ega kosi makambango na ba vie sous les kauka na ba vie ngai mobali ya grande sœur nanga to sokani kitoko ya ngai na boduga ba vie bi ba diete bango to ba bi te de fortune teneka Canada pour fortune les rapports mingi biso be ka za Canada ngo ndi ba vie sous les bango to na ba di ba diete ba bi to bunaka fortune akende Canada sous les kauka bi fortune faut alba anglais atinga fortune you speak ngabi yes small sous la bible na mo ba petit nga siko ça va ya onta mo ba manquer respect na GG na kia ki pena ma be pona sous les kauka taka sous les kauka atemi na kamno pour kende Canada ba on a vu nga di ba diata na c'est route nga métier noir la bonne noir taka nana boduka siko ndeko ya mami nana ke chop ba koti likambo nga fona so visa Canada ya mo na fa na ozela ça c'est bien et sungayo. Et mais Fortuna Bajar Nini ya mibali yo leki na bango na vie na opo lingaka ya vie obso sali o so regarder c'était moi c'est na habité moi ça solo s'il vous plaît on ça non peut là je peux ngana bota bana tata pour modèle bondumbo ngana sali pour malheureusement ka mobali kinduma mobali moyo ande mono moi c'était ngape na ningi cité ya to bota pété malheureusement mo lobi yango bo pédo nga na sali mibalo nga bina bango na beta nombre tena ba sunga ya songa jara mibala ndeni mais c'est bien aw tete otuna to yebati te wo ça ba papa ya bengambe ya ba jeune garçon te biso ndenge to tambola na balabala to kiparate yesaka mbongo no isifika mbongo no isaka ndenge mota nga na sepeli to kena biso boko ya vivre ne pena mobali na yo penza ya vivre ne penza boye nazana bango me bango nde balandaka nga po nga pena motema pe boye ngai sirene nazani alinga alo vite ya la reine nga linga alo vite po atondaka te nga pe natondaka te tokota na monde mabe ndeko nanga Yves tokota na monde mabe ya ya kozomona mwasi osaki ndumba po atika ezaka linga na batonso na bika mawa na nzambe localiser ngai to ande mona basi osaki ndumba okibala mwasa ndumba akutai na nzambe te yaya akotika te yaya sentiment ndi kotela biso ezangisa biso na contrôle toyebaka te biso tu yango moni biso bandumba biso ba PD o ndesi ngai force na trans oyo na bandumba o bazana milimba ba sirène tozaka monde moko yaya. OK. Mais tout le bas Fortuna à un moment donné tout à la vidéo moko na terrain otoyebi ezaka plus ya bandumba ezaka na bandeko ebele oyo basalaka pena kopo oyo salaka wana otobengaka ngo paka juma yo pozala moko ya bayi na kati ya paka juma. Alors nini s'est passé kuna pour que lelo babukela bino bandako tomona pe vidéo na yo ozolela ndako na ngai ya kosukola wapi na kosala boye ndenge nini en fait Fortuna tia bandako ya boye obanda vanda nde na ndako ya 555 comme disent les Kinois na paka juma. Bobo bole ba fitu bazaka na ville wana
bana ville okomona biso aspect yango moni babi ke internet lelo ina mama lokuta lelo belé ke bana kolanda ba visibilité kandi bazo ba cosité yo aussi ba tout le monde na ba internet ona ndako moi kitoko azolo bazo misala wana boye eza ndako ne solo ngaki na vina no ke ville bato na ville bazo kamwa fortina ki ndobi kai mo rapide mo boya ville oteka nini to ba propre aspect no bi opena pede affaire na esika bien ezaka ngamo te ata pede o to ko distribution Barbara za na poto wana singa ne to fana bi na paka jumat bozala ne bi na paka jumat ville wana ezaka ne to na poto ma biso ta bata balabala to na kotalisa ne chance po biso ta biso ta na bureau te famille boya biso pona ki pede ya to apena musala te mboka so ya bala ngapi ba pede ba sa musala te po benga biso batu ya ba monde wana ba mba yebi biso pena ba misala peso yo to ki sala basenga biso fo osonga homme normal so biso ne stock to commande déjà boy atana mibata mindeni sunga fo naki ndobeke osimba te so bapaka les ezaki bisika oyo pena makamona biso pena efanda ka pena qualité tout mo so na ville boya moni binoté ça tuni lieu de rencontre ba pede to na moyi bino zo bango api na paka jima o mona biso pourquoi on appelle ça moins ndako moins cher vie moins cher on sama poitrine merci kuna ndako moins cher vie la moins cher ozomona paka pe bato balonga bando na paka wana yo ebate biso ni bato fana ki kuna kana manzanza wana mais malheureusement siko to sepeli po nini tant babuki biso président Faci na bolingo nita ke président so ya mboka wala biso tu ba Congo mani ya solo ba d'origine Congo mani pende ya solo atika ki biso te ame biso na scène pepe kuna na kinkole to fandi ko to balandi biso na logique to pa ba congolais po zaki bi sécurité po ba pa na maluko na président Faci bakaboli biso bamisu na sele bamisu na maluku bamisu na nzili brasserie biso fana ki ndobi ka tosi chance to kele maluku na prince président fata pesinga yi penza. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est le confort. Yango zomona biso batapaka juma oyo. Tu as un instrument casse na président Faci. Tout en abimika changement ya construction. Biso tout bataka wale paka juma to sepa nango parce que président Faci abuki biso ya pamba. Te pourtant babuka biso to bone ko ya to kende wapi to moi ba mitu ça dit ko péter biso. To président Faci péter biso ba pango biso ofanda. Ya moni biso tout zaki penan. Tout ça qui pendant que c'est pas ma casse na changement de construction parce que tout le monde m'a bien parce que Fati a tiki biso ka bana bitikete a pesi biso tout bata para du ma Fati tali ka pona ba PD te bandumba te que Fati a pesi biso tout valeur tanga i PD peut-être Fati tali ngana ki PD na tali que citoyen congolais moi na mboka
Fatia talinga boy ke na telingana boy na misesengano peut-être fatia pesinga lopango na maluku ba pesanga pena 20/10 batongelinga pena mwangara na ngai pesinga pe na mikando na ngai to ça so benga na oya nango pese biso moi isika ba pesinga pe moi enveloppe na ngai oyo tikalinga moko na bonsa mais siko na mayele na ngai pe na beti déjà ba boki na 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 clôture ya otonga wana na biki ngamo ba fo na nga tai na pe courage na otonga mais na ba ina ba boki na ba na mi na ni clôture ndambu ya moni to na esengo mi ya poza fati tango biso ndesi ngai forza kindobika ta peta fati ki na sikote ya mama rosa les belé na Congo ya ya to fati ya fana na ndeti ba biso ba oyo tangi ba tout monde ti maile c'est bon ki biso yo PD famille boaka yo Pida qui mokolo bena âge na 44 boya au fan de la wapi dans le panga nani mais Fati a raisonné que Congo mani so yango seront tous nango Fati qui non si côté ah ça non ba problème na Congo espère tant si ba problème si marokene mu so mais pour le moment Fati fa non asa non pour bola mu le ki mingi moi to ba été pour bisi ba utaki ba te moni to fara na balaba mais le ngase na kufi c'est que ba olela dans le panga na maluku na sera après Fati makasi pour na mboka na biso maluku ba tout ba ju famille lié ça pourtant et tikali famille lié na ngo sans bana ke baza atanga na te famille na ba tikala ngo ba dondo na ngo esa eloro te ya famille na ba ki biso tout éparpillé ba tikata na ngo ba dondo na ngo ba fa pour ndesi ngana na pe mama hôtel lo pangu te tani ba para ba tekanga na pono na ya na kuta ba famille bitelengano so eloko wana et ga osana tout mental mais quand on a encouragé na bitenga pe un jour na oya ngai na ngamo na kokite na nzela président Fati ayeli ko libérer ko sungane ti babiso afona kindobika tozui lopango voilà nzamba pambola président Fati na libota na ina bana na ye apambola bango po na mission na ozaka mbona Fati po na komi na esika na ngai nzamba mona président Fati amona ma Denise amona bana amona libota mama mama Marti bango tout gouvernement na Fati amona bango maile o bazangi na bomoto aso mona molimo qui était na nzoto fatata musamboka na ndenge pepe congolais alingi to moni ka ko bonsa banjela mama meki meki to lingi pe vie sociale te biki ko bonga ndeti ba sans abri ba chômeur congolais basi bele obilo wa bonsa pa Fatima kasi o mo tshi bitimo yi makasi o fata nga sa so ki ndeti ba guerre on est silaka fata bi mo ba micho tshikala na ba minerai wana citoyen congolais to za chômeur congolais ajoka moi 60000 na poche d'Akai sur ba Rwanda ba lingi loko na tena ba français wana ndo moni guerre makasi bino ba vite ngana mona mboka na muta boîte fata raison que loko ala pena bi faut ba chômeur congolais ba vraiment 60000 tant ba oki bongo pour moi que ça ba meko tika Congo pena ba mboka Fati Congo bonga ya so mo ba bitumba oyo ya congolais to za ma yele plein pe Congo solo ya to soutenir Fati na bonzambe citoyen congolais on va chômeur yo so lingo so moi tueke kasi ya Fati bitumeli makasi voilà. C'est de soutenir au CP là. Merci Fortuna Kindobika Fortuna lelo na kombo moko bazobenga yo Fararon Coco Fararon et ça on est dans bien Coco Fararon et pas Azmak indien na biso ceux qui peut libanais je sais pas moi kasi bo yeba kite ba Fararon o atango kalawana mingi bazaki pe bana membre na biso oui, baraté. Homosexualité, ça va pas lelo te. Tant ba faro ya bengaki wana. Ye a rappelé ngane ke naza moko na bango. Moi otala mutu na bien te kofo nanga. Kokai na faro makasi. Na trepe na fararon. Tant benga kombo na ngamo na komite na bena sai pena na la pena faro penza wana. Na koti pe mozindo. Ba mettre na biso pe moko o etali ma spiritualité babi bango pe bazaki ba homosexuel et ça rappelle que kitoko a tombola ngai au moins ndenge na yiba elu pemba te ko faro a tombola ngati na kombo na isana rappelle lengiti mais yo liboso bana ko boya na ko boya po na yiba kite to na ko comprendre ndenge na lingango koko fararon Fortuna Kindobika koko na bango na suka fararon elengi o wapi kolo aifibi yo elembulu yo ngai yoti maître na bango makambitali maman ngai si vous avez problème ni nazima o ekoma ki question réponse azima ki wana biso to na moi tant biso to na ba mi José na ba Oré ba sina to telema na 20 mai oh bana telema na 20 mai oh
bon fortune ça va nzete ya kokoti na tombo wana tata Raphaël bato bapesa ngo elengi ezaka nde biso bapede te bon toza bakinois te yaya toza baétranger te ye nde aza étranger yo loki esaki ndumba kuna kope na biso mpe elembulu esimbaka mpe kuna mutu mpe aleki abengi yo mpe asololi mpe na yo tosalaka mpe na mokili parceke okolo mpasi wana ezalaka ngai na ami na ngai mi José so azimaki bandaki koleka na wana na ore siko moninga moko anozala na bango ye nde azalaki mpena ami na biso lemo mpe ye mpe bandaki kokoma lokola biso me anozala mimi na bapo ye mpe bandaki koplante siko azimaki na ore bandaki kolinga ore babu po amona 20 mai so bangolinga te biso ndenge tone kosedege mpo nga pata kotiaka mabele wana mpe natiaka esu te natika na ngai soki lemo natiaka na bavideo ezalaka mpo natika neti kaka bato baseka mpo lemo mpe fortunaki ndobika azalaka ne mpe humoriste wana mpenza mpe kati na ngai ye mpo lemo olinga koseka na ndenge mabe te ivi nakokola te mpo na flate yo te nayebika yo na kati ya monde ya bato ya bahomosexualité na mona te mpe natika mpe komona yo te mpe nazomona mpe tilo mpo oza na makambo wana te me nayebi ndele yamo olingaka nde koseka esalako bien so ye ande kolinga nde biso tosedegizaka te so bazolika na lemo se amia nabengi biso boye nde toyaka koyebana mpe na azimaki wana mosusu totwanaka mpe ne totanaka tobundaka amona na ti mabele ya bone ndenge aza mobele kobeta me na betaka mpe na ndengaki jo bato bayisa bi wana pede afazer wana ezalaka wapi na kana tomate za Raphaël wana azongi pene banki babi yo monaka bango nde batiaka bo bango baza pena bayanketi zonga pena ya ponga pena bitu atana zanga pena bokosana te po aza pede pena obete c'est pena to pena imata pena imati na zonga pena noko ya to bunda kitoko nde pena ya mibali nde basi babundaka na te nga bunda bongo te zonga pena noko pena normal obeti pe pena babanda merci pena Marguerite na mona ki pede mais force pena kimba de bunga ngati ata musu mbalo zona ki pede ngo bunga rumba ponga ta kacha na kamba ngba kacha pena boye batu ba bimana nga nako batu ba joro musu azana ba ebi ko sa chuma moto tokana ki boyo ya ngwena na kama vana to sa kope na soka mbongo liboso po musa ka te bosaine ata mi ba kuiti bu abaluki on pa na zonga pe na loko to izela yo pe rifamba libele amwe na maka liboso tata na yebi yo ndenge nini pesanga nanu bongo na sa musala o zela sima tango ba dringi ba simuso ekotaka so ngapa na ngati na zonga noko pa mana bloquer pe na mama na catch musiba te mona ba ngati makofi ya biso na kata chambre wana aka pe na somo c'est que on a bien la police ngati on bien la police ko expliquer nini pour la police retourna yo ye peda kotaki na chambre na ondenge nini olingo sambwa c'est que so nimi yango nima pe ko sambwa akora peta bangit to sola ninga bien wana yo kangere catch so ngala sina sambwa na ngai so ye oyo azwa biso ba defa na nako batama aolinga mokile mona ye na fona kindobika po ngasi na sambwa po ba otuna ye to yebi ya sa sambwa na kipede so akota na sambwa no ndenge nini est-ce que mutu na kolinga bongo wana okomosa siko système mbongo liboso po ngai Marguerite ngai yiba na bango te mais so elinga ne buzo bande opo na ko supporter te aya na zonga pena noko to 600 mbalo bande kisi ya makasi na monde na bino ba PD surtout bona kisi ya ko eza mutu na mutu ndenge aza comme mama ami supi ba otama na bango peka boye ayebi na ete mais bokoko ne pena suba koko ne ba batela e po aza makila na bango aza ne pena kisi te neti yo zwa na point no nga na zwa ka te wana na keneka nde ko se représenter que moko ya biso aye zaki na makambo na nga ngani na yebaki te nazwaki eloko kuna te soki nazwaki eloko nangaki na ya nango koto te tuna bata monda molimo bien eloko ya ponche no ekataka boye te bakosa o te babisi échangea déjà nde na yo kaka te loba osala makambo na biso awa mais soki olingi okende fo oinforme bilima mai bilima mai bayeba ke ozweme oke mpe okende makambo na yo kuna te baesprit na bango nete baza contacter des gens na bilima na bango oyo ya mai kuna bango nde sutema yebi koza moko na bango mpe baoprotege yo mais yo okende makambo na yo kuna te baesprit na esprit baza na contact yo ndo oyibaka na oloba te bayebi ke moto baprotege yo baza na contact moko boye mais yo okende na biloko no na saki te kokatya nango na mai okende nango te mais yo quand même baproposa yo mpe te nga baproposa ye mpe ngai te ngai na kina sibiti moto na memaki ngai nde anga sipsa nga touche ye moko akufa malheureusement
Ah bon? PD moko boye ya lingwa na kotampe komo na ete ba yebi akufa mama tanga na ingende atia le pont na ingende ye na ngasi sanga tous to komi kuna bakoko ngandi ba se manifester nazaki lo moko te pour na makambo na ngai pour na makambo na ngai sko yero amimaki nga pasanga je kizengi nganga ibisa bi muto yaki na yiwana za muto sa tekama yo yebaki ndete aza makambo na nzoto ye monde azwa retour à l'expéditeur. Oh. Mais tu vois, bino vous en avez qui si pona okanga mibali, bozo mibali abata mbongo ebele, le marabongo. Mais bina ngati makambo peut-être et comme on peut naturel ba misu ba kotara pona plaisir balanda ka ndenge to saka ponga ba kapenda bêtise na ninga ki mukolo ko ba te boy po ba konzi to ba holanda biso pe bike fonga ki ndobi kaza muta bonne manière pona pe ba konza mboka ya na sura kapena bango na ko la pona ba buso ba bêtise te na da mutu mukolo. J'ai déjà 44 ans d'âge. C'est que nous avons dans moto. Faut ça. Monde déjà il aime le yo ici si yo et c'est ndi mama. Ba balinga biso bazali. Ça pas aussi mais qui cité. Ça a na critère ba na biso balingaka. Pe oyi ba bisika nini. Au lieu de rencontres. Ya ba to ba luka ba homosexuel ba yaka. So yebité atotamwe na matongi a rozwa okutana bango te. O tambolo tina balembo tamboli tambolo kutana bango te bona lien na bino bo na lien na biso oyo soko komba bossa peke fortuna yi wana zawana ata pele so ba miki ba finga nga wana bazaka ba bolole ba sa ki pede est-ce bazo mériter o biso to mériter na ki pede ango to suis ni mais to suis connaissance depuis bandi makambo ti lelo 44 ans to suis connaissance na lisungi na ba relation à haut niveau ba ya da pe biso pour regretter ni na kipede na monde te na regretter quand fait na bota ta mwana ta moko ta mibale elo na regretter quand mwana OK na saka couleur na nga ona bibisa ta mwana moko po ngai pembe za ya produit te ya na za famille moko boye bazala ki déjà ya famille moko boye ya mindele koko na nga boti papa na ngai mangele emi na tali konda to abekolo ukia sa kufa déjà ba o ba yebi na ba yoka nga ze konda natali ndeko ki fali natali konde ki bikolo mame kamianto wali ndeki nsongo poto ba moita fortuna ndeko ki fali bondele ki be konda oh donc yango na be konda ndeko ki mama Shabani. OK mama Shabani o lo sako Micheline mame ki so konda emi natali konda bote ki bikoro ndeko ki mama Shabani. Mais konda o fali azareza ya bandundu eza ya Équateur te oh kasi biso ba ekona toza na bandundu bandundu bazali Équateur pe bazali ce que vous avez bandundu to Équateur ngaza ya bandundu ya bandundu OK ça c'est bien donc ça biso maintenant na histoire d'aki nango okangi Aziz pour que to chité na yo okangi Aziz ya Azmak plutôt Azmak na okangi na kati ya veme na beta kesko bateba batavara na ekuna na Lubumbashi ba mona kana to swanaka so ya go sala nini wana na epete super betela bango li solo na epete basi amane ko teka pe na za ina magasin pe na zando mangeto za courage pour ça commerçant makasi so yo betela ga ayebo sala suki ayebo coiffer OK atonga bilamba azimaki wana asa modéliste asa makamne belé kana za wana to bunaka na veme ayebo sala nini wana kasi ba ne ko leka so auti zandu te ba ne ko leka na wana na orete à tout mon lieu pour tout ce que il va mettre au choix parce qu'il y a des gens qui ont biso ba pédé on est tchaka ba déguisation pour bon ça qui va pédé normal tant on peut so tant to so comme moi sur la ville connaît sur to dans la ville bango so bazoya na ninga ki mobali biso na ninga na ndenge parce que jouer moi ba bande ko soit payé boye alobi na to biso yes maki oh ala bela bilo aita finga wana ya boyo finga mutu ka David mutu bokutana te ya if to boy tinga na fingo ka boy na mona obima na ba PD te ponenga na yebeli yo na yebi na monde ya homosexualité te to banga nzambe non fingo ka po na sali yo sali kambo jamais il faut fondation likambo isala